Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda chaîne na biso ya Radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kozela ya Radio Zumelmail. Lelo tobombeli bino basango ndenge na ndenge oyo tokolobela bino na oyo etali radio na biso ya Zumelmail oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Me liboso ete tokota na kati na émission na biso na tango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie chela biso nano mwa loyimbo moko ebongo ete tokota na kati na émission na biso pe masolo nini tobombeli ba peuple congolais oyo bamesana koyoka biso mokolo na mokolo. Kala
nakokisala temoin nalela bumwamba yo